Ichi, 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 tozanga ba papa, ichi. Ichi, 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 tozanga ba papa, ichi. Ichi, 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 tozanga ba mama, ichi. Ichi, ichi, ichi. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci. Le rôle na lobaka mikolo nyonso na ndenge bozo yamba biso na kati ya basalon na bino. Molière Télévision ezali l'état te, ezali justice te, ezali tribunal te. Ezali na kati émission na biso to bengi ke émission ya babola. Oyo ke moto amoni ke injustice ezali. Basa koyoka yete makamezo ke ne malamu te. Azana mbonga ba corruption te, azana mbonga kolanda ba dossier te. Yango wana to sala ki émission yo mutunyo sa ki ya ko s'exprimer, quelle que soit religion nae, parti politique nae, non, eza émission ba bola. Yango wana na boula ki que to sala émission yo de façon à ce que batunyo so ba kokako s'exprimer na ndenge mibeko na ndenge mboka na biso eza ko permettre biso. Les lots aux yamba mutomoko bo kamwa o boyebi très bien. O tomona ke li susute. To yawa na ndenge gaza na likambo, li solo en ce qui concerne babola. Na kanisi bo découvrir ye binomoko. Papa bonsoir. Bonsoir papa Molière. Papa Gérard Mulumba. Jekoko. Sangoboni ça fait mikole belé. Olimwe ozolo bali susute. Ozole kalisi soute di Cambonine au kotaki maki au kotaki prière, comment ça se passe? Merci papa Molière na banza na mokili sopo ke moi liboso même na mutu ka bacha pe rétroviseur pour na kotala kasima osali moi repli moke otali ndi makambo ezokende otali makambo nzambe nezokende otali makambo ya mboka otali makambo pe ya famille na yo na préféré ko zo moi repli moke pour na zape moboti na zo pe ngonga moke akofanda pe na bana nanga parce na kuma eka makambo likolo makambo mboka likolo mena tali pe na bilelo mboka esila kana ngote mais famille ekoki pe ko sila te fona spesa peta moke na bano yangai pona loka pe moyen ko fandela pe bana yanga ngona saki mo repli moke na makambo politique même nde na zongi siko na nzela ya bitando mikende balobaka na lingala na zongi lipenda mingi politique te mais na zongi langa social wana po mokonzi ya mboka ye moko alobaki ke social ndezali likambo liboso priorité de priorité na kati ya 5 chantiers ya république. Gérard Mulumba, Jekoko, comment question moko indiscret na sepeli mingi na ne il faut to vana pe pembeni ya bana ya mama okomi na bana boy. Te papa le mandema nazana bana belé. So baza déjà plus de 2 donc baza déjà belé bakozwa S na soka ba enfant na bakozwa S na soka donc on est na vie privée ya mwana na oje koko na ko lobango na télévision boité. Mais nazana bana mingi. Bana belé. Ça veut dire que tu es un responsable ou en tant que responsable. Question ami balé avant to ko talikambo na yambeli yo de lo na poko yo. Comment makamba politique ozali kaka ozaka député ozali ex-député honoraire Batoubaï Bakio en tant que honorable Gérard Mulumba, Jekoko, le député qui a eu le plus de voix. Hein, côté à Bakingabwa, na été sur la majorité présidentielle, nous sommes une majorité présidentielle, donc tout tangi PPRD, tout tangi Palou, tout tangi parti politique, nous sommes majorité. Il y a Kinshasa, Nazaki premier, na Bango Nazaki au-delà, il y a 20 000 voix. Il y a 20 000 voix.
ezaka pona Kingabwa te mena vous nazo yebisa bino ke na ba parti nyoso ya majorité présidentielle ngande nazaki donc au bana kino ba les prix ngande nazaki les prix na bango nyoso et puis na ekara makasi nazaki ba 20 et quelques suivi des Zachary je pense na ba 10 000 et quelques donc naza quand même et puis Francis Kalombo donc naza quand même parmi ba meilleurs villes à Kinshasa. Vous êtes très populaire secret na ko sengo secret na yote mais aussi bon na le baga na sengango c'est dû à quoi? Papa Molière secret na ngai zaka loko secret oyo zaka nango kozala bien na batu simplicité. Ba chaîne ebele zali awa na Kinshasa to na Congo na mona mutazwa likanisa ko sala chaîne na babola te bato baya koleka gratuitement o azo salisa ba Papa Molière ezaka secret ka yangwana po to yebi ke to matato kita population zo ko souffrir yo zui likanisi ya ko sala chaîne ya babola ko benga mutu mobola ezako finga te ezo ko lakisa ke mutu azana ba difficulté mutu azana ba problème yo zui chaîne o bato bazo sala mbongo kokene nango na ba partout ba bisike belé ko luka mbongo mais yo zui chaîne mo zui penda émission mobi ya babola baya na tongo mabe baya na midi mabe baya na poko mabe ezape ndenge mo na ngai soko na bureau na nga na Kingabwa o ko taper bandeko na ngai ya babola baya katongo midi pokwa secret kaka yango na ko vivre na population ko kabola pasi na population soko zana moi $1 au kabola yango na population secret kaka oyo zaka nango yango na penga pe secret on zaka nango ya ko vivre na kati ya base na ngai. Donc, Nakio Bawa, Nazo Yamba, Gérard Moulumba, Zekoko, Nakio Bake, Nayambi Oza Mobola. Mobola penza ya solo. Pour Natika penza pouvoir, na démissionné à l'Assemblée provinciale, na démissionné à l'Assemblée nationale, na longo na la majorité, na kenda na na MLC. Donc Natika pouvoir. Et ça nango jemoko démocratique. Mokonzamboka Joseph Kabila, alobaki ke démocratie fait kota na mboka. Na kenda ki poto na zongi sans inquiétude. C'est-à-dire que la démocratie est au côté de la Mboka. D'ailleurs, pour nous flatter, il faut la vérité. Et les Léon na MLC, et les Batou na la majorité, et les religieux, et les Banganga Kisi, et les Batunyoso, Mokonzamboka na Mutu Azobanga Mibeko, Mokonzamboka Zaka Moko, Joseph Kabila. Merci. Le col ayo moko lobaki na neto banaki émission ngo, awa to yeko sa politique te, to yé pas na problème social. La politique, j'essaye dans la mesure du possible. Car tu ne vas pas à la gardère viendra à toi. C'est-à-dire que tu sais comment dans ma politique, mais nazaka mingi accès pour un problème social. Gérard Moulumba, Zekoko, Nayambi yo lelo, na problème moko oyo et ça retoucher population. Et pas n'importe quelle population. Population il y a assez au penza babola. Go baza lelo na difficulté oyo ba benga kibiso yangwana na boulé que yo loko za muta secteur ya kuna ya kana ko yebisa biso qu'est-ce qui se passe exactement dans secteur oyo ozaï ko gérer et je pense que tu continues toujours à gérer au niveau social yebisa biso na lisolo. Merci papa Léon. Na kozonga na moi si ma papa to baye ba ndenge nini bato ba serituvaka na site wana agricole ya Kingabwa. Na époque ya Kondo Maréchal Mobutu abengisaka ba chinois ba yakawa pona kolakisa ba mama no ya Kingabwa kaka ba mama ya Kinshasa ndenge balona kaloso aye na bango ba chinois ba yebele o ba fanda musu ba fanda na njili kota se komaf bandako ba chinois kuna Maréchal Kondo Maréchal Mobutu muto yaka na bango pondenge mokonzi mboka lelo Kabila alobike agriculture est la priorité des priorités. Natango ya Kondo Maréchal Mobutu, yepa lobaka yango ke agriculture est la priorité des priorités. Aye na ba mama na ba chinois na ba komi ko lakisa ba mama. Il faut toyeba ke loso balona nganga na ba terrain marécagé. Okolo na loso na mabele ya makasité, place matiti ezalité, balona na place potopoto ezali. Kuna na Kingabwa, place potopoto ezali nde Maréchal Mobutu aye ko ya na ba chinois ba ye ko lakisa ba mama. Ba utaka ba riflar, ba utaka ba débonhomme, bazo uta partout bisika Jili brasserie, bazo uta ba kasangulu, bazo koya ko sala loso na Kingabwa. Toye ko mona il y a 2 ans passés ou 3 ans, motomoko na kombo ya Mokonzo Faustin azali un agent retraité ya affaires foncières. Kaka bango. Aye. Wana lobi yango na ndenge ya commentaire puisque secteur wana ya affaires foncières ezaka ya ko beba. To éviter mutuni na koya ko bongisa problème ba mapango et autres excusez-moi Gérard na profiter na kotsa likamwana papa lisusu ya affaires foncières aye ko ça abimi alobi ke mabele wana
Oyo ya wapi? Oyo ya Kingabwa, site agricole oyo Kondo Maréchal Mobutu apesaki ba mama ya Kinshasa to ba mama ya Congo. Eza na kombo site wana. Eza na site ba benga ngo site Ngwele. Abimi alobi kezali ya ye. Ah, papa, mabele munene oyo ozwi mikanda wapi? Ayeko mukomususu ayeko bima na liboso mbala liboso ayaki na bureau na ngai. Ayeko lobake alinga mona ngabi te na koyamba ote. Nga nazali exécutif te, nga nazali kaka législateur. Leo wana ozali député. Naza député. Naboye koyamba papa mukonzo wana. Akeya luki partout ake komona batuti naboya koyamba. Ti mukolo muso ayeko leka pa camarade nanga moko major moko abika linga mona nga na ndako. Nga nabi OK, yaka na koluko na kozelo na ndako kumba na ndako. Neti na boya ki makambo na ye. Si abeta ki lisolo pa major wana ke azo lukanga po apesa nga kanyaka. Ba français baloba na lopoto a malin et demi. Na kamati mwa liki ya soso na tie likolo. Kanyaka elingolo ba corruption. Alingo ya o corrompre yo. O eza émission ya lingala. Mais kanyaka. Kombo corruption e koma logo ya liseki e koma logo la bonjour. Tota ngo na komo nango alingo ya o corrompre yo. Ya corrompre ngai. Na zuna se préparer. Tango aye na ndako nanga Papa Léon soko lingaka penza Congo oyo. Ba image wana eza ya Papa Nemba te. Ba image wana ye nango ezali ya Molière télévision te. Ba image wana ezali ya ngai moko. Na yebi ke moto ayeko corrompre nga na yebi kazaki na mikanda mabe. Na yeko kamata caméra cachée na tie. Yango na kumi ba image wana boyoka na katia maloba nini papa wana zoloba proposition ya zoko sala ngai. Et puis na beta c'était pas. Zela nano pana ba téléspectateur na biso ba to banika émission sa sikoyo. Papa wana alobi aza propriétaire ya site bobenga ngoni. Site Mwele. OK. Aye komona yo en quelle qualité pana osala nini? Pana to kota penza to tia bouton na likambo. Merci. Pomba liboso tango ayaka po benga na ba mama. Ngana interpellé ministre ba bengi le loi comme député national Noël Botakile azaka ministre ya agriculture ya ville ya Kinshasa. Wana ngana za député na interpellé na mona ke mutu wana zaki na mikanda mabe. Amona ke ngani na zaki témoin gênant. Ngani na zaki défenseur ya ba mama na ba papa basaka bilanga kuna. Ozo sala ba sitting ozako na ministre ya agriculture na kepa ya gouverneur Kimbuta to sel ba sitting ba yeko ba kokota te. Siko ekomaki na moment ke so akeya ta ko luka ba généraux to ba colonel ba ko yebisa te. Mwana mobali wana lobaka mingi ya koleka na tefa ko population kena no osilisa na ye sima oya awa to kama tanzela to kena ko kabola nzoko babo manzoko Kingabwa wana. Nde sima yaki ko mona ngai. Tango aye ko mona ngai papa le manema avant na kende kuna. Soki le on a poni voix médiatique pour na dénoncer biloko. C'est parce que chef de l'état ya mboko alingi cohésion nationale. Cohésion nationale ezaka kakteke bato bazana este. Ezaka bato bazana Équateur te. Ezape biso tozo na Kinshasa même na Kingabwa, même na Katakokombe, même na Ilebo, tozo na besoin ya cohésion nationale. Yango na yesi koyo na ba image yo utie pananga. O tata mokonzo yaki pa corrompre ngai, batu bata la chef de l'état na premier ministre Matata, bata la banani bazali contre cohésion nationale au chef de l'état azali ko prôner o azoko monela butu moi pasi pour cohésion kota na mboko. Ngana kotanga koma mutute. Na linga bato ba kolanda image yo. Batala mutuye moko mokonzo bato ya tangi. Likambote wana biso to gérer en niveau à better il faut na ben honorable mais na mesa na ben Gérard Mulumba Jekoko to kende nanu aye ko senga yo a corrompre yo na likambo nini po na kende ko protéger ye neti ngam na zaye ko chaye ba kal akotana mabele wana na kanga misu ye akamata akene ko kabola mabele wana atekela batu mabele. Oui. Vraiment, je suis votre papa. Mon histoire côté de l'homme pour me faire dire que donc, au moins, d'ailleurs, tu parles de l'obéissance, mais qui tu sais pas dire, la tenue à vous talent pour que vous sachiez na ça. Et puis, mais pourquoi pas la question? Non, c'est rien. C'est normal, on soit solide, il faut payer ça. Pourquoi pas la question? Vous avez et puis, on connaît la donc, n'allez pas le nom de alors, on sait que yo moko pour la limite de ça c'est bilanga ba vous faire sur le dos dans le monde ça
on a gagné, c'est un vous allez élu du peuple, vous êtes honorable, vous êtes un homme digne. Il faut respecter les gens. Vous avez continué à gagner. Au lieu de dire, c'est ça. Donc, vous êtes vraiment un papa Nangaï. C'est un gars, papa Nangaï. Moi, dans mon père, moi, je vais vous donner. Dans mon ligne, on peut s'attendre. Alors, mon père arrive à faire tout, on va petit loco. Pour nous faire un chantage. Donc, il y a beaucoup à gérer. Il y a pas mingi. Mais pour nous, c'est difficile. Et on a l'homme national qui, major, avec tout un honorable, on l'a aidé à y avoir. Mais il n'y a pas que nous constatons notre qualité. Il y a beaucoup de services, au bas de la mission. Et des gens qui disent, au exemple, beaucoup de femmes. Donc, on a eu pas de il y a un mingi. Même on a voyagé. On a tenu un chapeau, tout ça. C'est la bataille. Comme si on avait un tombeau. On a un peu bon, dans le déjà pro, mais aboué. Léon a l'ingé tout ça. Mon habitude quand on va téléphone pour le photos à clair. Na CP na le papa lobi que batunyo souvent na ba okota kuna bazo senga mabele. Photos à clair. Babombelaka Boulumbu Maïté. Papa lobi bien. On commet qui directeur à chef de cabinet. Il y a chef de l'État. Chef de cabinet. Dans mon lettre à commet Mouyège. Ministère intérieur. On a besoin de bagaille mon poteau de la protéger. Est-ce que le ministère intérieur besoin de protéger bien déjà? Tes photos à clair, pour qu'on a déchuté. Besoin de protéger déjà le ministère intérieur. Besoin de moutachir. Il y a chir, pas de problème. Ce que faut qu'on aille basiko directeur en cabinet pour vous mettre combien d'hectares mon ministère intérieur aux combien d'hectares on a combien d'hectares pour naïba t'es bon il toi bango siko yo toi bateau sur la makambo siko to bondi semaine prochaine va installer bino makambo ici bon, on a présidence. Bango ba kozami ngole ganga to ba kozona bango poser bango combien? Mais déjà vous faites ça que bango moi idée non? Mais bah yebi que ba kozolo ba yebi déjà. Mais mon salaire il a été pour c'est ça. Ministère intérieur vous canana c'est qui? Bon, directeur de cabinet. Ah, directeur de cabinet conseiller juridique. Il n'y a pas qui moutayaki. Toussaint Mika. Dirkab peut dire comment Dirkab. Mais c'est qu'on a une question moi autour. La police dans le Bissengimane. Je veux voir. Alors, je veux voir les secrétaires. Wana Zoloba. Wana Zoloba bon. Bissengimane. Nazaki na question moi autour na. Oyo lettre Bissengimane a signé. Ouais, Liboso a signé. Oh, yo lettre yo comme là qui directeur à cabinet. Oh, lettre comme là directeur à cabinet. Nazaki na question moi retourna na arrêté. Na demande qui place pour on irait Zaki 1 hectare bâti 100. Mais nous faut ça la vérité. Arrêté Zaki parce que comment que lettre mon l'autre fois que nous vérifier dans le journal officiel pour on a bloqué lettre wana. Est-ce qu'on a arrêté Zaki 100 hectares, tu Zaki 1 hectare? Pour ça, on dirait, il faut oloba vérité nanga, il faut tout le monde toi français. Maître, il faut tout bien, la Congo les montées.
osalisa ye yayendamu apebizinga kokabola baleti naye oyo basakana te yebisa ebosilisi awa ninomba. Arrêtez yango. Major. Tala 100 oyo. Tala ba 0 oyo. Na ba 0 oyo maître loba. Yo moko tala yebisa ngo. Il faut yebisa la vérité. Na sikoyo bayebaki kotravaye basali ya mosala hectare na ménagement sa hectare. Mapapa nde yebisa honorable vérité bokaka miso opesi ye promesse na ye yebe akopesa mpona couvrir bino awa. Aussi toke na journal officiel tokuta original nango. Est-ce que d'abord question est-ce que ça vrai arrêté tout ça faux? Bon na kati arrêté ça qui 1 hectare to 5 hectares. Faut tout la vérité. Bon, moi honorable je ne peux pas mentir. Tango Sali arrêté Oyo, c'était en 1990. Alors je n'ai pas compris cette contradiction. C'est comme si on va un hectare. Té, papa, yo arrêté au bapé ça qui yo exact combien d'hectares? Aux assure. Tu vérifies dans le journal officiel. Papa, papa. Ok. Aux la montée, ma faut le ballon la vérité. Non, on aura. Mais ce qu'on a eu quand je suis pas là, alors moi je pense que il faut que nous vérifier. C'est la vérité, papa. Bon, là, on a vu un hectare. Au final, on va 5 hectares. Na moni le moko ya nini est faut naïba nini na protéger yo pour lobby un exemple non to ke musika yo la kinga 10 hectares obi ke na aider yo pour pesa ngai 10 hectares c'est clair non mais est-ce que lobby peut pesa 10 hectares au lobby a kolaki batu ya présidence quelques hectares au laki directeur à cabinet na conseiller juridique il y a intérêt au laki bango quelques hectares mais na bo lobby tan so pesa 10 hectares batu ba ko pesa 10 hectares yanga. Il faut que ça vérité pour notre papa. Déjà, lobby et lobby la mokolo lobby qui est honorable. Ils ont 1 hectare, ils ont 10 hectares, ils ont 5 hectares ou 5 hectares et 2. Il y a des gens qui ont combien d'hectares, on a protéger. Voilà. Donc, n'évitez pas, on est honorable, papa. Les gens ne peuvent pas maquiller. Mais, il y a 7 ans, papa, c'est genre, mangala zaka franc. Dans le marché, on va donner mon fils à clair. Aux achats qui ont 1 hectare, ils ont 10 hectares, ils ont 5 hectares. Question dans tout le monde. Mais je pense que la dame voilà, au nom de ma mère, c'est chic. Ils ont 5 hectares. Ok, tu as procédé dans la vérification. Si vous avez vu, nous avons dit que comme babi sengima na bayo kozama bele na ngate so bo pese ngai yebo ko pese combien de ya linga combien combien 20 hectares yebi sengima na bongo komaki ndenge ni tina nani dire kabia président bon et ça quand ndenge na koma pepe ya chama vumbi hotel me kaka te ndenge komona kwa major on appelle ndenge hotel kutambula kaka mais nzambe kaka ta mais j'ai un nom biotika jamais komona ye c'est difficile là ya za mutu boye droit ya kuti biso na porte basoda ba yebise ba chef bango bongo nani omona bokutala nini o nani bisengi man ok bomoni mboka te toko bunda tosalisa nasalisa bino bobosante ke bato nyonso ezala bisengi mana ezala bagénéraux nyonso même bango nyonso bazodépendre na ministère intérieur place bino fo kozala bien malamu mingi eza na ministère intérieur oza sûr ke terrain kuna eza pepele conseiller juridique en comme nani un jeune na dire capé un temps même le ministre ça va toro mais je pense que ngai pour nazala clair na oti kabino boza na parole nanga naza vraiment na besoin de l'autre ok na oti kabino oti bosali musala mais bo déranger ba mama te okota bosa musala naza vraiment na besoin naza jangambo na kata kinga bona ngambo mususu kuna papa nanga somela nga naza na 30 hectares asomela na côté na ya fleuve asomba pa tango kala depuis 1964 héritage papa nanga tikela donc nga makambo na kota te mena kotika neti bosengi boye neti baza na kati ba ministre ba généraux ba dircap
Beaucoup de tabou, il n'y a pas de besoin de parole. Non, je vais répondre. C'est bon, tout ça est mon mardi. Hein? Papa mon compte. Mardi tout le monde. Maître Nani? Maître Bob. Ok, merci beaucoup, maître. T'es besoin de forme. Il n'y a pas de problème. T'es besoin de la soutien, ma carte. Dire comme, besoin de soutien ministère intérieur, donc, vous avez conseiller juridique, vous dire comme, vous ministre, vous avez un soutien, il y a le général. Nani Charles Bissingman. C'est déjà bon. On a contacté. Ngai na pesi nos paroles nanga. Bon quand vous faites ça bango ngana za na besoin nango tina na makamna mais vous avez ma parole que vous pouvez bosser musana bino. Mais nga penza na za na besoin nango. Na voye bisa osima. To pesa ba mama tinga bo. 15 hectares vous pesa nga ngana osala lokola que l'état pesa kinga ngana pesi ba na zo ko ba mama kinga bo. Il y a des généraux, des officiers supérieurs, il y a armée, il y a BAPEM, il y a la police, il y a cour d'ordre militaire. On a beau écouter un combo, Bazali Kuna Kotonga na minito au détriment. Il y a population et au détriment, il y a cohésion nationale. Maman wana bazo tonga kuna bakomi wapi bazo sala nini qu'est-ce qu'il en est concernant bilanga na bango na kolingata dimanche to lundi au kamata caméra mais faut pika pokuna bazo ko beta nde ko beta te baroye bateke dozo filmer bango voilà to mesana papa Léon au monde maman nde bazo ko lela ba maman wana bazo ko lela. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? A insisté dans le honorable général. Donc, bah morceler en gros. Une bonne partie. Il y a des généraux qui construisent, il y a des colonels qui construisent, il y a des ministres qui construisent, il y a des avocats généraux, des procureurs, des magistrats. Au détriment, il y a population, et puis au détriment, il y a cohésion nationale, et puis contre des vises, il y a gouvernement en place. Agriculture et ali, priorité des priorités. Problème exalté, honorable. Oui, chose étrange. Toza kuna na géomètre. Un colonel qui est géomètre. Colonel Mukendi. Spécialiste en spoliation. Yende azali kusala. Yende kuna komi géomètre na kamwe. Na police alelo. To komi na géomètre ba policier ba kino kabola mabele. Nani. Na kata ona. Biso to lingo kamwa son ya ba kombo. Colonel Mukendi, place à Zoko Yoka, ngane tsatineke malobake ya ko bomangai. Mais mboko eza ya biso nyonso naza congolais, lokola ba congolais nyonso. Ya sala kanini, masala kamsani. Ah sala kana police na etso bureau ni mais bureau na comment détaché kuna na site wana. Yangwele ko kabula. Yenda azali géomètre spécialiste en spoliation et puis en bornage. Mais bon, conservateur et autres. Conservateur contre. Papa Léon, on a vous permettre na lettre, au monde lettre yo, les patrons de la terre, ministre Mbouinga Robert, professeur, a commis le premier ministre, pour nous dénoncer ngana komela qui est, et puis grand frère nanga pendoi na o Léon, a commis le ministre Mbouinga. Honorable. Hein? Honorable Léon, a ministre Mbouinga, sali banquette et pas naïe. A monique lettre wana, arrêté, monsieur Mukonzo Zanango, c'est un faux. Nalinga ki posonga na tangi babanga na kosi nalingi yonde ozali mokonzi ya plateau otanga na biso lettre yo ministre Mbouinga komeli premier ministre autre la réaction à premier ministre Zaliona ba congolais ba landa makamuzo leka wana ça va tozala lo do batoza tribunal te to ya wapa na kosamsa mutute mais mukanda on a komona Esaïe le 21 juin 2014 et où t'es pas ministre des affaires foncières. Alors, Biboye concerne Akomeli à son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Concerne demande de retrait des policiers et militaires du site agricole Kingabois. Ngana ngami kotanga ba man comité to kitanango mais Likamoni Noyo, ministre des Affaires foncières, a comme la première ministre, Matata Pogno, Namoni Pe Oti Mukanda ya Yemoko, le premier ministre, Ponanini, ministre des Affaires foncières, a comme le premier ministre. Tout développé en gros, Ningwana, Nandenge ya bâton rompu. Bon, problème pesate, Nakamata, Natanga,
Babisiko Eza ko intéressé biso par la lettre numéro en rapport avec l'objet en concerne que votre directeur de cabinet a adressé à l'honorable Léon Moulumba. Donc copie me fut réservée pour information. Il était demandé à mon collègue de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et moi-même de prendre les mesures qui s'imposent pour restaurer l'ordre légal réglementaire en vigueur concernant les dits sites. Mobulu ni neleka ki wana na basoda to men basoda bazako na batondi ebele ebele yo mona apiso moni soda zo leka na balabala olanda soda papa olingi mabele pesa nga descendre wana peso mabele po atia basoda bazala ko nebele po akoma intouchable eloko ya zo sala yango na monsieur Mukonzo wana Mokonzo ba komeli awa na ministre des Affaires foncières le Biboye. L'arrêté Oyo, il hasard se prévaloir, ça n'a jamais été publié dans le journal officiel. Et on ne trouve aucune trace dans les archives du ministère des Affaires foncières. Monsieur Mukonzo Motusa, tout le bazar Motusa, la loi était. Jamais. Mokonzo Motusa, un agent retraité des affaires foncières, utilisait le dit arrêté pour s'attribuer des concessions de terre. Donc, na mukanda wana Tokyo interprété na bateau bazo na biso na lingala papa wana zo kamatazo tamula na arrêté moko qui n'a rien à faire bazo soupçonner ngo d'ailleurs ezali arrêté moko à lokuta puisque eza na kati ya journal officialité ezali ba mo pe na affaires foncières trace nango ezate. Le ministère des Affaires foncières ne pouvant pas signer un arrêté sur un fonds urbain à usage résidentiel dont la superficie est supérieure à 50 hectares. Comment c'était dans les Kamwana, Gérard Moulumba? Et lobby boy, ministère des Affaires foncières. Akoki aza na possibilité ya couper sa moto arrêté à usage résidentiel au-delà il y a 50 hectares. OK, kuna ya combien de kuna za na plus de 300 hectares. Ezali kaka chef de l'État to Assemblée nationale ndeko kopé sa mutu arrêté au-delà il y a 50 hectares. Alors que monsieur Mukonzo déjà arrêté ya sala ki ya mabe wana ayebaki ba makambo nyoso wana te ayebaki loi foncière te malgré que asala kuna na azalaka agent retraité ya affaires foncières ayebaki te que ezana limite mo quota moko au-delà il faut président ou bien président de la République yemo mutape ça. D'ailleurs, ministre Alobi Boye, le dit arrêté a été falsifié pour un usage inadéquat. Inadéquat, ça veut dire pas nakoteka. Ok. L'absence d'homogénéité des numéros cadastraux figurant sur l'arrêté et ceux figurant sur le plan cadastral de lotissement dénature la valeur juridique et technique de l'arrêté concerné. Résolution. N'a sauté à tout égard à ce qui précède. À tout ce qui précède. Et par souci de mettre définitivement un terme à ce conflit, j'ai procédé de la manière suivante. J'ai écrit concomitamment à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, et aux collègues du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour obtenir le départ des policiers militaires du site de Kingabois. Ainsi, ainsi les mamans maraîchères pourront avoir une jouissance paisible. Je me suis adressé à mon collègue ministre de la Justice et Droits humains en vue de solliciter l'attrait en justice de Sieur Mukonzo pour faux et usage de faux. Ça, c'est le ministre, le professeur Mbouinga Bila Robert, le 21 juin 2014. Donc, Azana, nous ministres. Okay. Et puis même sur le ministre, il y a la continuité des affaires de l'État. Motoyo, Azali, na souci. Il y a ba maraîchère, il y a ba maman, il y a ba babola. A commis l'inani, a commis le premier ministre Matata Pogno. Le premier ministre Matata Pogno, le 1er juillet 2014, a commis à monsieur le ministre des Affaires foncières à Kinshasa, concerne accusé de réception, demande de retrait des policiers et militaires du site agricole Yakingabois. Ah, mais fin de fin. Est-ce que Bazako Tosa, Premier ministre, chef du gouvernement, Oyo qui a commis
a signé, a publié Likamboyo en tant que chef de gouvernement a géré biso. Bino ba militaire, ba policier, o boza wana boza kotosa yete. République a ndenge nini. République ya ndenge nini fin de fin ba policier na ba militaire nde baza baleki le premier ministre na ndenge ya décision. Premier ministre à Lobiboye, monsieur le ministre, j'accuse réception de votre lettre numéro ta. Il faisant suite, j'approuve, pardon, et comme le rôle là, émotion, le rôle là, c'est ce que Bengani Bango. Il faisant suite, j'approuve votre demande concernant le retrait des policiers militaires du site agricole Kingabwa, ainsi que la démolition des constructions érigées sur ces sites. Comment voulez-vous prendre le Premier ministre Nabiso au sérieux quand il écrit une lettre officielle? Baza ko exécuter en côté. Bino bato baza ko exécuter en côté. Banani. Et ko yé banane des questions toza ko se poser. Voilà. Et nazongeli yango. Il fait ensuite, j'approuve votre demande concernant le retrait des policiers et militaires du site agricole de Kingabwa ainsi que la démolition des constructions érigées sur ce site. Ça se trouve il y a contre Augustin Matata Pogno, premier ministre de son état. Nani Gérard Mouloumaye, ça se trouve Nason Gilio, Balouba Balobaka, Sogazana Foni, à vous. Merci. À vous. Oh, il y a ça qu'on exécuté. Décision, il y a Premier ministre Matata Pogno. Nani? Merci, Papa Léon. Eh, Papa Léon. Il est comme un zawate. Et la bosse là qui a signé Matata Pogno Mampon. Premier ministre. Merci, Papa Léon. Tozo sekapo na koseka même ote metoni na. Tozo sekate. Po toza on a 4 émissions ba bola lokola biso ba bola Papa Léon. Oye Costel Melande ba bola ba maraîcher. Voilà. Ministre oya agriculteur a telemeli ba mama wana. Voilà. Premier ministre Akamati a telemeli ba mama wana. Qu'est-ce qu'il en est mon frère à vous? Sikoyo. Faussaire oya mokonzo o azali agent retraité. Il y a affaire foncière. Et comme bilango tata na atikela ki. Et comme bilango tata na ye atikela ki ye. Azo ko continuer ko teka. Na banani. Na ba d'abord a liboso a tekite a pesi ba généraux. A pesi ba colonel. Ba magistrat, ba avocat généraux, ba procureur, ba zali kuna bebo. Pona ko bangi sa population, pona ko bebi sa cohésion nationale ya Congo. Papa Léon na ko beta setelo na ma cohésion. Parce que tango mokonzambo kalobi ke batu ba ke na concertation pour na ko bimisa cohésion nationale, batu nyonso babeta ka maboko. Donc batu nyonso baza concerné. C'est-à-dire que eloko ezali soute ke makambo kalaba na butu, ba na Molière ba longoli ba tolo ba koti na kati ba jubi loko ba kei. Ba na Kingabo ba kangi mutu également ba kena été, Papa Léon. Donc esengi ke pe kota. Ndenge na est mokonzambo ka tiaki pe kota ki bitumbesila ki, ndenge pe na Kinshasa to na Kingabo ba lingi pe ekota. Mais batu wana mokonzo azana ba militaire na ebisho ba kondia ba pem ba kondia ba cour d'ordre militaire ba kondia armée onyoso ba département kili ba kondia la police bazakuna nakata ona no siko ba police kite ndenge nini mais na yebi ke Papa Léon pardon na yebi ke na mboka na biso Congo mibeko ezali mutu moko te akoki kozali kolo ya mibeko to mona banda ko ebele batongaki na barai awa eboyaki to mona ki banda ko bele batonga kota parler du peuple na tembe na tembe ekoyaka mais siko nazolo babuye message nazo pesa ngo na mokonzi mboka oyo na premier ministre pour ce bango balobi agriculture ezali priorité des priorités siko nani yango nde motuna yo tuninga pe nazo bituna lelo nani azoko pekisa gouverneur ya ville oyo André Kimbuta yango asala arrêté à démolition parce que sur le dernier paragraphe il y a ministre affaires foncières alobi ke na sengi na gouverneur à ville à prendre à Kamata arrêté à démolition. Mais si les loli kamuni zo le kakuna. Est-ce que basoda yango zo batbeta toujours c'était que tolo boite mutu na mokili mutu azaka na mabe na epe na malamu na ye. Ngana zana mabe o na nga na zapela malamu ya ngai. Mokonza mboka pasa na malamu ya ye, azapela mabe ya ye. Mais mokonza mboka ayeba ke bato bazoko initier na population ya Kinshasa ezali entourage wana. Basoda, ba ministre mso bazali ba ministre ya mbilinga. Papa Léon,
Yo mona bi conflit oyo depuis bandaki. Ministre de l'Agriculture et gouvernement central tilelo à seul état de santé pour hier ko 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 mesure moko conservatoire pour na ko benga batino so bazali kuna. Yango nazo féliciter na occasion yo ministre Wazaka le za député national Botaki le Noël Wazaka ministre de l'Agriculture ya ville à Kinshasa. A benga na mukonzo akanga mukonzo mokomsu 10 jours na kasho. Mukonzo akima. Tango ya longwe ngana démissionner l'assemblée nde mukonzo yako bimisa manzaka mankoi. Mais naebi ke mutu ya suka na mandaka manko ina gouvernement oyo ezali nde Matata Ponyo aza mutu a rigueur bato musu a rigueur bakosa mais rigueur wana tozotanga toti yango bon nandimi yango ata songi.com mais ba o considérer premier ministre na biso Matata Ponyo Mampon oyo alekisi l'air na ye ya kokomaka kotiaka ba signature na biloko moko baza kokangela kango ba mikate. Puisque ce qui est à na considération que Outier et pas chef à gouvernement. Chef à gouvernement. A pessi instruction. Instruction on a bazo kamata bazo respecter en côté, ça veut dire que ezali kaka papier moko ya okangelango mikate. À vous. Olobi ya solo papa Léon pona nini. Bato bazo ki no kaka mama mikate, ezapo ba botolo bakiti. Ba botolo ba mesa. Te nazolo bandena mukanda o ya Matata Ponyo Mampon, premier ministre de son état, l'actuel premier ministre hein, à Lobibo Kamata, Babouka Babiloko wana. Bazo arrêter la démolition. Bakamata démolition, nana osa démolition, les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Bon, likamonini kuna tokomi ba fone na ezoyo kanate. Qu'est-ce qui se passe concernant la lettre de Augustin Matata Ponyo, premier ministre de la République démocratique du Congo? Yango papa Léon a qu'on a bandé l'émission, tant on a moni que bazali ko obéir pouvoir. Il y a premier ministre était na choisir voie médiatique. Pour na ko dénoncer mabeo. Au moni premier ministre na magité. Na zape azape mutu mukete ke auto kosa audience et on stocké ko moni poto expliquer été. Okomo attend sous ba conseil nem sous ba zape na kati ya makambo na okokomela mutu boy SMS bisi kunezo le kaboy premier ministre akomaki boy omona ya komo répondre yo na insolence méchamment ba to ebele baza tremper na kati ya site wana yango leo na poni voix médiatique na poni et pas ya vienya ou papa nyau pour na ebi ke message yo ya Molière ekomaka balanda message yo ba tune ba biso biso sikoyo nani yango azali ko empêcher gouverneur ya ville André Kimbuta yango azo arrêté pour que ne kobuka ba forcero bazali kuna papa Léon tikana si samuke soki zaki makambo ya mike oh bato batekaka na nzela oh bato moto bawewa bakangi bango na 19h mais pokuna ba généraux batondi ba colonel batondi ba avocat généraux batondi moye ba kenobuka bango ezate ba ministre batondi kuna ba dikabia ba ministre batondi kuna mais constitution lobi ke congolais nyonso tozali na même droit na mboka oyo. J'ai fait encore confiance na premier ministre mboka oyo. J'ai fait encore confiance na justice mboka malgré que bato a justice batondi kuna. Papa Matata Ponyo, toye kolela yo. Toza na place muso kolela te. Toza na place muso te papa Léon. Na kolela na mission babola biso babola oyo. Posunga biso parce que kuna plus de 4500 maman. Bozo ko luka moyen ko créer ba emploi. Combien? 4552 maman. Bozo ko luka moyen ko créer ba emploi. Mais ba emploi mususu ezaki permanent oyo ba bengani batu. Tozo ka moyen mo ke maman mo ka zo ka bana 5 en charge. 4500 to arrondir on a 5000 fois 5. To combien combien 25 000 personnes. Donc l'état yemo ka zo ko créer ba kuluna na ye. L'état yemo ka zo ko créer ba ndumba parce que le soki mon la classe mon na moi c'est pas zo sur classe ta osani. Ake bundumba. Papa Matata Ponyo nazo sala bino confiance na likambu oyo ato ye makambu ya social oto lobaki chef d'état ya politique te ya politique te priorité zali social priorité de priorité zali agriculture yango mona ekolela na ekolela pona bana kinga ba suki kuna mandoki ezaka ka boyo ko mekate mandoki ezaka ka boyo taka ndi bakanga député en fonction ba longole bino batike mutakala ba kumba e pa colonel Mukuna mabe po colonel Mukuna pas na mabele kuna malgré kazana kindu chaque fois que zonga yenda zo pesa commandement kuna na camarade na ye colonel Mukendi ozali super Zela Gérard honorable Gérard Mulumba Jekoko oyo bakombo tanga ça n'engage que toi ezo engagé tozali awa pa na kotanga bakombo batute mais
Nazako Serralier n'a fait que il y a plus de 80 000 personnes, maman maraîchère, au Pébalé, Saka, Kinshasa, Bazali Wana, Bazali Sousana, et Sika Okendite. Tant que Sousana Tounayo, Ngape, Lokola, Nicolo, yo, comment préparer des bana, retraite, son a papa, Mukonza, Katelanga, comme parti, Moko, Kanisa, Akopé Sangango. Akopé sur na minute. Na minute, Akopé Sayo, Papa Léon. Nazo pesa peso message na bato ba que so mabele kuna. Ba boss na te ke mi beko. Likamoko ya mi loi elobi ke qui construit chez autrui, construit pour autrui ba kotika la kobuka yango. Ba musicien minene bo fona na ba Montfleury. Bo tiki Montfleury bo komo so mapango na Kingabwa. Mais bo tiki le biso ba bola na Kingabwa te bo finga ka Kingabwa mayanzite. Ba ministre ba député ba vota ki bino po. Donc Kingabwa est Paris. Oh, Kingabwa Paris. Non. Mais bon, tu es originaire à Kingabwa, tu es fan de la Kingabwa. Honorable Gérard Moulumba, Jekoko, tu es vers la fin, il y a émission à Bisso. Et là, on a na démarche sociale, politique. Et là, il a révolté. Il a ignorance ou bien mépris. Il y a chef à gouvernement. Augustin Matata Pogno, Premier ministre, au soit dit entre parenthèses, Molière Azarana Simana, n'est pas dans reflaté. Tout de suite, l'accent à plusieurs reprises que Azar Motoyo, Bakio Sakanaïnding, Bazo Sakanaï, c'est ce que puisqu'il a signé, il a engagé son nom et sa signature. Il a engagé la République. Moi, je parle en tant que la personne, l'individu et l'institution. Très bien. Oyakamate Alobi. Il faisait suite. J'approuve votre demande concernant le retrait des policiers et militaires du site agricole de Kingabwa, ainsi que la démolition des constructions érigées sur ce site. Bon, on est tout à fait d'accord. Les autres ennemis mais population a repelate et le premier ministre Yende Azo Kamata dirigé le gouvernement a commis Mukanda na ye ezali ya kosala mikate ya kokangisa mikate. Donc un dernier mot honorable Gérard Moulumba Jekoko. Merci pana likambo yo puisque na ngai kama natia kama ndambo ya sete ya commentaire oyelinga yawa DVD na bi ba image o esika oyo soki mukoko komone nani Mukonzo aza ko tenter ko corrompre yo. Comment les solos na likamwana? Personne qui t'aime, mutuyon ça a besoin. Aya, tokosa elae DVD, yemo wakamata, ake noko juger ango, naba généraux, naba ministre. Boyo yemo ko Mukonza zako tanga, mais bon, non, on ne veut pas se permettre tout tanga ango. Mais comment commentaire moko ya muke na likamwana? Merci Papa Léon. Commentaire ezaboy. Na boyi kotanga kombo ya mutu awa. Batala ba image ya faussaire oya Mokonzo, agent retraité. Ozwaki yango ndenge nini? To wa si on osotaki me. Ndesi anga na sepelaka nango. Soko tuninga pe na likambo na. Yozoanya wapi? Ngape na Honorable Gérard Moulumba, Jekoko, to bando kene na suka to loba to kotanga pe ba kombo ya bato yo ba complice. O bazana ba mapango e ko imaka bozo bokanisa o kameti lopango tiango na komo na mwana to nini ba komona yo te wana oyaka na ba pete na yo bona oya ko terroriser ba pauvre maman maraîcher likambo wana na ndenge ozwaki ba image moto wana yaki ayayi kotala yo asingaki yo nini tokolakisa kamwa parti mo kaka ya muke si c'est sans léser akioya asengi droit de réponse nae to akamati ake na tribunal ake ofunda biso problème ezate toza olanda kaka eloko yo biso tomoni toyoki qu'est-ce qu'il en est de Mukonzo wana eko proposer yo ke a corrompre yo. Oui Papa Léon aleki pa mutu mona yeba na ye ndena lobaki na bandele awa ayepa nanga na yebaki jaka yebisaki mutu akazo linga corrompre ngai tango aye na ndaku naza mutu zoba te na tieli caméra cachée po ezwa ye na avocat na mutu mona fali pembe na maître Bob avocat na puis conseiller en matière de corruption un avocat il faut pas longoler na baro ya Kinshasa, faut longoler na baro ya Kinshasa mais wana il faut funda ye toko funda ye Papa Léon toko funda il faut pas longoler na baro un avocat azo kozala complice ya corruption ba ye na client na ye monsieur Mukonzo
nde na filmer bango nazobeta sete boye image oyo ezangande na ye nango même makambo bazoloba na kati ezo engagé kaka mokonzo muto atangi komba bato yenda atangi ba généraux ceux qui allaient contester aya contester ango mais nous mettons les images à la disposition ya mutoyo alingi ke aye ba na ba oyo bazo banga ceux batangi bango ba généraux ozo tanga wana ba ministre ba papa wana atangi ba comme wana nyonso voilà ceux qui ba généraux wana ba ministre bakangi mokonzo te c'est que na pesi mokonzo réseau baza ba complice na ye nazo senga na ba généraux wana oya mboko o bazo linga ko tia cohésion nationale ba assassiner cohésion nationale au chef de l'état zo prendre micro nyonso yo ba funda mokonzo pona diffamation pour atangi comme bango pamba donc ce que bino ba généraux ba colonel ba fundi été c'est que bozali ba complice na ko tanga général moko te mokonzo déjà edaki biso atangi bato baza na sima na ye na boyi makambo balobaka banga makambu e banga yo mais na tango to lingi mboko yo na tango to lingi social mboko ya avancé na tango to lingi cohésion oyo mokonza mboka zo monela pasi et salama to kotika la kaka ko dénoncer makambo aboye po to zalim nazali mobola na oti na famille mama nanga mobola mama nanga pasala kabilanga kuna na tangi classe na monga bilanga wana papa nanga soda ya kala comme na epele Léon Mulumba donc to ko beta c'était et puis nous avons un message monsieur les députés nationaux nous à Kinshasa na ya Congo ba beta collègue na bino ba pasola bilamba likoloka bilanga oyo bosala nini wana nakata yo Gérard Mulumba papa Léon wana eza problème à kobanga to contraire na lingo bakisa et l'autre toujours bituna ke bino ba député pas ba 3 pité ba 4 pité mais bino ba député na ba 1 pité pe bazali likambo yo bozomona ke 70 à 80 000 mamans maraîchères. Boutaki vacances. Beaucoup ça vacances na bino na ba kermesse sok na ba wapi etc. Bouti vacances. Bouti ozonga. Parlement yangwana eza polele ba fongoli. Tozo yo kalisusu interpellation te. Tozo yo kaka ba makambo non constitution na ba constitution angwana bazo sa ngo pour nani. Pas biso ba peuple te. L'Icambonine, ça qui concerne les 80 000 mamans maraîchères ou 70 000 ou 50 000, même si on a 10 baba congolais, baba congolaises. L'Icambonine, boba dikaka, baba. Ils sont pour. Ils sont contre. $5, wapi. Au moins, motakamati à la mouki. $5 de bozo sala nini na parlement. Kaka, logiquement, parlement on est au liapé mbongo mingi, il fallait qu'ata na bamboka mususu soit balongoli Sénat, soit balongoli parlement, mais mbongo ya pamba puisque la population toujours sentir binoté. Papa Gérard Mulumba, dernier mot na likamboyo na toto solola. Nazali choqué d'abord 60-70 000 mamans maraîchères au bazar au lié sa Kinshasa. Deuxième point, Premier ministre Matata Pogno Mampon a commis Bakamati Mukanda Naye, Bakamati Akio Lambelango, Mikate. Excusez-moi, Nandeng Nazolo Bango, c'est cru, mais c'est la vérité, puisqu'on ne tient pas compte, il y a décision, il y a lettre. On a passé son temps pour rien, on paye des conseillers, etc. Premier ministre a signé, Bakamati Balambeliango, Mikate. Papa Gérard Mulumba, tokobi na suka émission, conclusion. Merci Papa Léon. Conclusion d'Angezali Boye. Nous moi 30 secondes, maximum 1 minute. Tout le monde peut gouvernement c'est l'effort makasi pour na bukanga lonzo. Et talikaka makambo ya bilanga pezali kuna. Mais bilanga oyo zole sa Kinshasa ezali nzinga awa. Pourquoi batu bayini ya peuple, bayini ya Joseph Kabila, batu bazoya ko ina pouvoir en place. Pourtant, batu bazo kelo batu bazo mona population na cité zo mona ba soda présence ba militaire, ba policier Papa Léon. Ba kolobate kezali ba nini? Pouvoir à Kabila. Mokonza mboka tala batu bazo iniso na population Kinshasa bangwana. Tozongla surtout dans social Gérard. Ya mo présence sociale Papa Léon. Eza social tozo beta CT. Nazo senga na gouverneur à ville André Kimbuta yango. Dernier paragraphe il y a ministre affaires foncières lobike a komela ki mukanda po ozwa arrêter ya démolition. Na yebi ndenge yo buka ka otala kate papa bongo Kingabo esali yo nini Kingabo wana ebimisa 3 députés opelelo ba vota yo poko ma gouverneur à ville yo kata mawana kombo na biso ba député misatu wana ya Kingabo
to vota yo to bokela ko moi mukanda na kati ya mbumbulu po ma gouverneur la ville André Kimbuta na mona ko na kumbaka ona masina to kenda na obengana bato papa mo bazo benge papa Likundu kaka camarade ya mokonzo yo obengana e bokanga e botinda na prison bongo mokonzo aleki yo na makasi na nini mokonzo aleki premier ministre na makasi na nini un fausseur to personnalisé te Gérard Molumba to na tina mon côté il y a mokonzo ou je ne sais pas quoi to a besoin qu'il va exécuter mukanda oyo ya premier ministre mais André Kimbuta azali dirigé pas na premier ministre ministre de l'intérieur azali etc. Mais premier ministre a commis André Kimbuta alingi ko exécuter en côté pour l'année. Des points d'interrogation monene ngana zo tuna yangwana. N'ayons pas peur de dire ce qu'il en est. Le premier ministre donc a été en considération. Signature n'est pas en considération. Nayebi André Kimbuta ko exécuter. Nazo salé confiance. Nayebi ko exécuter. Nayebi ke akosala yango. Puis comme naye André Kimbuta. Ngana benga Fantomas. Nayebi ka kosala ngo. Nayebi ka kosala ngo. Papa Léon na banza na pêche merci mingi nengo pesi ngapenda chance na occasion koleka na émission babola. Na sengi pe na député muso baza na problème na base na bango. Na tango yo zali na base o babola baza mingi c'est que yo poza mobola. Yaka pe na émission yo, olobela bandeko na yo, olobela ba mama, olobela ba papa. Po bala kisa ko zali pe na vrai mobola lokola. Boko mara mi bola ya lokuta te na tango ya campagne ndoko komi kitisa. Omo na fourmi o ngumba mo pesi mbote po ba voter o lobby. Tango siko osu bokonzi ki mobole sili okomi pomba, okomi kotambola pomba lokwa mutamelizo ododo te. Tango ango nde ba yeba ke muto azali na social. Papa Léon lobili kama malamu awake ba député ya Kinshasa ese bozo mona teke bato bazo kufa puis collègue na bino ba beta ba tika bolumbu boyoka ngo be bomona ngo tili lo assemblée fonda silence radio. Papa Léon ngana soki sina pesi yo merci ndengo pesi nga chance na opportunité ya koleka na émission ya biso babola awa pona kolelela mokonzi ya mboka oyo pona kolela matata ponyo premier ministre mapon o ngana salaka confiance aleki ba premier ministre mingi ba leka liboso kaka basomba batala terre. Mais yenda kuneza wapi to monata eza pona flatité so muta sali malam Papa Léon to ko boakele ba fleur na yebi ke ba militaire baza kuna ezala ba généraux ezala ba colonel ba sepelateur je m'en fous na liaka pa mutu te na pasi na kolia bikungu na kolia ba makokolo na kuna bimbala kuna na kingabo ebi makana bilanga kuna na kingwa mikusu ba poko azama na kolia na liaka Papa Léon na pesika la papa matata ponyo ata la biso likamboyo et puis kuna su maye dindaka eza na période moko bempele yaka na octobre mai bandako no so tonga kuna ko dinda o mona siko population ba fani kuna ba komi yo mama Olive tana biso likambo yo mais tango bozo so bandako frauduleusement bandako eza na mikanda mabe boyebi ke mai eza yaka na octobre wana boyebi te ke ba desindaka wana boyebi siko te mama Olive azali kuna batanga te batanga mama te ba moni sake pasi mama boboto comme mais bon zela nano Gérard Molumba nazo papa oh yo ministre mikolo yo surtout mikolo yo ba yebi ke sange koti mobulu oh ba yebi ke remaniement ezakoya oh zo mona kala ba kinga bwa wana na ba makaso ezo mona isusu te soso apembe bungu soso apembe zo mona te ba jeune au moins makaso lokola ezo mona ba ko mélanger ngo na ba kimbiolongo na ba kitamata etc. pendant que bino botika na kati ya pouvoir ngo bakamati pouvoir ngo bakamati ba pesi bino pendant ko sala makamwa ndingo yo et la population dans tout ça yo ko silika olobia yo kama moliero yo na kama nya una yo wana zela totine lo ba puko wana kobima puisque bazoluka les gars nya otisa siko bazo bata ma mikolo puisque yango te likamwa nengo yo 80,000 maraîchers libanda yo sepeli yo kamata otikela nde bana yo souvenir na mbongo yo mais mbongo ngo bazolo ba mbongo eza na Kinshasa te mbongo wana bozo tongo ezo tawa voilà mutuna na ngana tuta pe bango yangwana mbongo colonel bafuta ko soki 200,000 francs mais otali villa to nganda ko munenyo so so mbongo wapi oya batolo ya rouge esala boye wana okanisa ba montagne balobi ke basala ba moyen ba kende ba mpasa ti mapango eza kunata bo kende na après malukute po ni bozo na kaka awa na kinga ba passe batoyo ba sitango Gérard Molumba ba sitango okaza ba pesa ta ba bola ba katela bango ka ba morceau kaka ba colonel ba général
général au plus généraux, caporo, enfin bref, merci beaucoup Gérard Moulumba. Merci Lokola, il y a social, to kamata, to kozangate, bokoye bate, l'air to filmer. Totina batu, bozale kenge mais sans effet. Na mwana muke azoleka, na pakaza. Tokoya ko filmer to l'accident nous ba pas on ni boza ko tonga au détriment de la population. Chers téléspectateurs, oui. C'est ça. Tout le monde a koulou nezo sama na Kinshasa o ba policier bazaki moké. Mais ceux qui bokiti kuna na site wana lelo. Ba policier bazali mobiliser, immobiliser kuna papa Léon. Na ba militaire o leba ki no bunda bitumba. Nazo lancer message oyo na commandant na mokonzi ya maison militaire o ba chesikoyo. Général Olenga, Naebi Makasi Nayo, na adjoint Nayo, général Jean-Claude Yav. Ba militaire bazakuna ebele. Ba policier bazakuna on dirait que bitumbeza na kati ya Kingabwa. Alors que bato protéger, banda ku ya ba généraux, banda ku ya ba colonel, ya ba privé. Alors que l'État a besoin de bango. L'État se fout chaque fin du mois, même bongo ezali pour bango ba kende ko battre la banda ku na bango bazo frauduleusement na Kingabwa. Papa Léon a spécifié. Asoda wana est-ce que bazala manduki? Manduki lacrymogène ballonnette nyoso bazakuna bongo babale wana nga za mwana soda babale wana epa na lere nazomona o yanga papa zaki officier supérieur yo sinzili tonani ba okonte o ba nombre de balles o masasi bazako betaka wana butumo etc babale wana ba masasi wana bazako zwa ba munition wapi si ce n'est pas na kati ya ba site lokolo wana okamati soda otie akengele ona ileko moko ya mabe okamati soda ozotinda ye na pokwa opesier madame apesier sachet ake no somba mapa to sucre donc ba soda ba de qui est belé na kati ya ba citoyena et na plaisir permettez-moi na Gérard na se donner comment plaisir o yangai moko na tangi lisusu likambo ya premier ministre Matata Ponyo Mampono à lobby. Il faisait ensuite, j'approuve votre demande concernant le retrait des policiers militaires du site agricole Kingabwa ainsi que de la démolition des constructions érigées sur ce site. Chers téléspectateurs, Bokomisa, Mukanda, il y a Premier ministre Ambiso, emballage à Rosala Mikatete. Merci beaucoup. Et ça, affaire à suivre. Bino Bota la Kaka, Namiko de Zakoya, Torolagisa. Nengenini, situation est sur le terrain. Gérard Moulumba, honorable, Jekoko, merci Logo là, pour la première fois, il y a longtemps, tout le monde y était, il y a un cadre social et nous espérons que, puisque au Bosanaki, au Kimaki social, ngai na sepeli personnellement, nandenge au reprendre social nayo, na secteur nayo, et puis baya au kama ozobi manaba. 100 alors que Baninga Bazana 20. Donc merci beaucoup. 20 on a TV Nakati. Merci beaucoup Gérard Moulumba, Jekoko, honorable de ton état. Et affaire à suivre. Merci Lokola Boyambi Biso Nakati ya Salon Nabino. Molier régale image, to like ça image. Ces sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la. Babola babola bola mukae, émission na bino elingi banda. Adamu na Eva boye kosala ninyawa,
Iji, 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 tozanga ba papa, iji. Iji, 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 tozanga ba papa, iji. Iji, 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 tozanga ba mama, iji. Iji, iji, iji.